Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Posho Lobito mobala pe mbeti na Dubai mobala leki libongo na elengi ebele te bokolia bongo ndumba zwi permis papa lopanga beli liboma ndakala meli ngando keba nyoka akoswa biso wana ya ye te wana somona ya ye te ekendaka bongo ibalo bakabaka te suka batikalaka bango moko keba nyoka akoswa biso. Merci. Mbote bisika nyonso boza grâce à Jésus ezala na bino mpe mwinda mwa Yesu Kristo ebatela bino. Amen. Bana mama nayika toswa lisolo moko soki nayebi ke ekoleka bien. Bala mama omonde tozokende na moma oyo eza so moma tozala te on a ba problème boye o songolo pakala boye on a lobisaka songolo pakala te on a nasalaka boye te on a nini boye te. Bana mama ngai ya msuto pesa to ngana ya kopesa toli ndenge makambo ezoleka ezala biso batakota tiktoker ezala biso bataba ba musicien ezala bata théâtre bango nyonso tozaka lisanga moko parce que bozo pesa pe maloba moko pe ezo sala pe na communication ezo kende pe information ezo kende na ni na communauté congolaise batu mingi bazo prendre implicito ya likambu moko siko il faut to yeba eloko ni tokoki koloba eloko ni pe tokoki nini parce que lelo pe soki tokomi boye tokomi keba boye eza pe biso pe bapanzisango toza na kati parce que na bata théâtre bata maboke biso nyonso na bango oyo nyonso basalaka kaka eloko mpo bato bamona lelo pe soki tokomi bamusicien na biso bakomi lelo na bapolémike ya makasi eza biso bato topanzaka mpe sango bato bapona noko Simon lobi bongo mpona nini parce que information ezokende bien te parce que eloko ya mosu oyebi te mais ozo opesela biso information moko lokola eza ma exact mpona siko bayina moninga wana omoni so bozosala mosala il faut tosala mosala moko ezala honnête ata kokumisa mutu na bino toboyi te ata kokumisa songolo pakala to songolo nani to kokumisa sanza yebe loko nini mpo kokoloba yeba pe loko nini mpona biso bato tokotala totikala ta na mwa quelque chose moko togarde ekendaka bongo lelo soki tolobi toloba bamusicien na biso bayena biso babeta kalakala banani bavie tabule bavie nani bavie akalakala wana babeta bayena biso nani babeti basikini bapongolova na moment na ntango babetaki basaki mpe baki bagene na moment est-ce que basaki mpe na baproblème mais réaction ya baproblème na bango ezalaki neti ya biso te parce que bango ezalaki polémique moko somona polémique moko ya propre ezalaki te polémique moko oyina mutu libela to osala boye nini te bango ezalaki mwa bambwakela moko ozosentir vraiment ke bambwakela ngo eza nango kaso tokutani ya ezaka mpona mwa misi ezalaki te soki ekoma baneti ya biso ekoma olakisamaki motema mabe ekomi ya solo tokini kota batiktoke tozonga lere wana bayana biso bandako beta wana banani wana bavia na biso batabule banani wana nyonso bazalaki bayana biso na kalakala wana banyoka nani bayana biso banyoka longo babozibozi na bango wana nyonso bavia na nyonso ntango bandako beta misiki ozosanti ke tozalaki na misiki lere wana miso babie wana ezalika me kekala yango moto ezosala kisika seke bino kisikala bino boningo ochange yango ndeni bokochange yango na eloko te hiérarchie ifo ezala malamu siko descenda na bino siko bayana bino bayaki malamu bongo descenda ndenge ni eza kobeba ifo totuna na kote batéâtre ndenge na kote ya surtout kota bato batiktoker eza nde ya somo bana mama natali yango aliki ezokende mabe ya sumaka matiktoker ezotonite ekomi motema mabe yaya omoni nde tobimaka na elongi bo tomonanaka bata misala mpe bazali mosusu azolingo obima te mosusu bazako eza lokola ngando na nini na ngolo soki ngando ayebi soki ngolo azobela ndia parce que bavandeke se misu ezala misala na bango moko bayebi parce que alire natali eza makambo so tokokota te bana mama nga soki na observe na vandi na tali na prier soki eloko wanaka na dute mabe ezali eza susu makambo ya nini te eza susu te oyo te non ekomi eloko mosusu
bana mama aliro na yebisa bino 2025 eloko nyonso ya mabe yaki na 2024 ekobima na poasa na 2025 alobaki mission wana nabaki na omoni bino mpe bobosanaka bavideo wana batango balanda oyo bazosala biso ba désordre nalobaka yango bien ngai alobi bato oyo nyonso oyo nyonso oyo ezalaki na 2024 tokota ngo na 2025 te yango ezobima nabaki na bino nyonso ezalaki na kuku ekobima na poasa eza eloko aseka te eza eloko toloba te oto ndenge nini tosilika te bapolémique comme mpo mona kake mabe ekoti bapolémique ozomona eloko ekozala na polémique te esali polémique eloko moko ekozala na boye te ebimi polémique mankima moko ekozala mankima te esali ozomona eloko moko ekomi mako nyonso eza ya kofungwama nga ntango nalobaki yango nyonso ngabi malamu eza susu te biso bayinaka nga lisusu oboye alingaka koloba ngabi te namonaka na mosika bana mama esili nanu te mosusu ekobeta nga wana ntango ekobeta nga misuba wana komona na su te yaya makambo eza ebele na eloko kaka nde tozalaka na tiktok wana bamini bana mama azar eza te bana soki nazozongela likambo wana nayebi ntina tala tso nauti olanda video oyo nani modelo nani Koffi abeti na Londres bato bondimi kaka te omoni siko jalousie Koffi olobi nde bolingo kompare siko na nani ekomi si bokomo kompare na bawera son ekomi suna fa yana ingana nga kolobi loko te parce que so na lobi ba waya oyinanga pamba vous comparez nani falina na nani na Koffi Olomide boye soko comparer falina na wera boti ba ngumi sato bolingi mokili te tata na mwana o comparer ngamu na boto po lelo koma boyi boto soko ba comparer nga na yo c'est que yo mwana mutuzo tina ba ninga no ba ninga na yo obosana mo po ba mankenga excusez nga mwana sona lubo excusez nga parce que eloko nga na omona na lobi banda mukolo nini tata ba comparer na mwana nga na boti bo comparer nga na mwana oh ba mili ko nga na sombela kaye ngamu na boti ye siko ndini bibo ko comparer nga na lelo po ko mape bo ngamu na sali mwana na nga wana mais eloko mususu pe ta mususu bolingi to loba botal bakofiela basi basali yaya etikali kandenge sa yaya pona moma tozomona ye azala kaka te ya tozali awa akoli na ebotika ye totika ye asala na ye bongo yaya apusaka mwa mikolo na ye asakoli na ye yaya lelo tozomona ye tina te yaya tina te komaka tina yaya wana beti miziki asa ba monima ya Afrique mobimba tena Europe na ba Europe awa yewo na sali musique biso to koli na musique wana après to yoko kita pa ya bonsa yen ba onde ba yoko kozwa moi relève wana to ko comparer te to ko comparer ti yeso ko ya fali akoleka kofite ifuna no ba mwana so bo yinanga jima fu fali akutika la ko leka kofi tina ti akutika lo leka ite ba nzembo bele Koffi abeti parce que azala ke pa na ye azo travailler pa na ye lelo nzaba ndenga sungi pe fali to remercier fali parce que abima pa ya Koffi et sali moi fierté na ye ndenga bima wana et ça peut onera Koffi parce que abima zarte Koffi mutasala lelo fali po abima ya msu basala ba ranking na bango soni mais concert ça fali pe ndenga zala kana ya fali asa muntu wana ndiko nanga aza wana pe yebike lelo pe pa beanga fali na bima pa tata wana ekendaka bongo bana tolinga kotsaba polémique te obokoma ko comparer te fali ye moka yebi ndeka zana ko Koffi aleki lelo tina ti ayebi ata lelo abeti na yeba stade belé nyo Koffi déjà kaka avant ya beta Koffi asa zalaka omone lo tozo se comprendre te avant ya beta Koffi asa zalaka ekoko kanate kotoki sabiloko eza kolamba te sala sauce bandima yo la
soso ameli ngando yango wana ndakala meli ngando tokobika wapi bokolia loso na ndonge ekendaka bongo soki nalobi mabe na sens wana tokompare te totika moto na place na ye tolinga te boye te yaya fali mpe asala biso honneur abetaka mpe miziki na kitoko fali towanga ngai na wanga na ye te bamiso te na wanga na fali te nakotikala mpe kowanga na ye te fe rigola pasa mabele mame ayembi mpe boyoki moto azo yaya moto na moto aza na voi na ye moto na moto aza na ngolu na ye tokoki kokomparaka boye te nini te jamais bakalite fe rigola aza nango fali aza nango bakalite fali aza nango fe rigola pasa ekendaka bongo do oyo nzambe apesi fe rigola ya mso epai ya fali eza bongo te oyo fali aza nango yango wana mso ezaka dona yango wana ekendaka bongo tokokompare fali na fe rigola te toko compare te fali na nani na Koffi te modelo Koffi yembaka fali yembaka ndengo wana te modelo Koffi abimela fali abimela na ndengo wana te osomona babiloko wana nyonso so toyeba ngo yaya tokoswanaka te toyeba kaka mutu abimaka wapi ato wangani na yo bato nyonso bayebi ata kutu mwana azobotama tokoyebisike omoni ndeko aoyemba bo abimaka pa ya papa bo bazo yebisa ezokende na génération parce que banzeba ya Koffi génération ne se kobina tobina kango nzeba Koffi ezanga na to na fete okosi bana moko to ba vérité ko Koffi banzembo elelisa biso wana ebe ba o bazo ba déception omona ka mutu afandika akomaka kokende bo fali bazane consolateur ayembaka kitoko bango na ba nani ba faire rigola ba betaka mutu na mutu siko azana na kote na ye ezati tokoko sangisa bango nyonso batsala bango nzete moko me bakabona me bitapi mutu muso akene tapi bo yo kene tapi bo yepa kene ta eza bongo eza siko mutu na mutu fa gérer nkingai na ye Koffi Olomide asa ngai pona asa ngai ya nini ya komana ngai oyo ya manga sende esungi batu po ba mama ya msuba mama azime bandize misima basungi bango fe rigola asa ngai ya tondolo ezo sunga ba mama azime o basa bazeme saka ba soka liete loko ngai to ta lie nini te asanti fali asa mabele asungi pe ba mama azime na paka asapele na paka bano ya mikbana biso atesi babolinga paka pona ngai wana esangani te esa na mabele nyonso esungi mboka te esungi totika bongo bana mama totika bongo parce que lelo soki communauté la biso makambo ezo marché te eza biso moko kaka mde toni kotisa makambo en ordre te toki nokolobaka to comparer vraiment to comparer fali na Koffi toyiko pour me comme soupe pour comparer faire rigola na Koffi to na Werason te Werason abima n'est pas fali et Werason pardon Werason le faire abima n'est pas Werason et yebana nango yango na bwakaki to tika biloko na bana mama ezo so biso batang mingi comparaison wana et ça les kitoko te comparaison na bana mama et ça li ate lengi te toko comparer Koffi Olomide ata ye moko pe Koffi fali ndenga za wana ayebiki Koffi aleke lelo tina ti ata zana ina ndenga komi lelo po akoma lelo fali Koffi muta nani a participer na nyonso wana po biso toninga kobosa na bolamu rapide bu yaya muta sali yo bolamu babosa na kayete yaya babosa na kete bolamu pour la rater soko moni muta sali yo bolamu abosani tali tadam ni tala banani aza ingra ata bolamu mukie kanisa mutu wana lelo nga soki pe na komi bo ba parents basalaki lelo pona koma boy bon simana yebonga na bon basalanga nini te nzamba ko pambulo te kote msoba no uzabe shake ozo ibe sike zo hotela te parce que olingo ndima bolamu abatu te muta pese ko mai na tango zalaki muta pese ko $10 tango zalaki na ngote na o pese na tango za nango eza na valeur te o ya pese ki na tango zalaki na ngote yende mutana valeur atoko yede te mais ata reconnaissance master wana tango nazaki na ba galère to participer te ata na ko yede na lingi na suko sana contact na bango te na yede bango bake ezala ka bongo na kati vie
kolinga to tika na dette morale mutu moko ya libela na vie il faut ça la kanobi te lelo sope na komi boye mutu loko ya miso na so na contact na bango ma na komi mwani na luka na libérer bango na aider bango basala kabo ozomona ba bénédiction mso zoya ozo ebesige zoya te fungwama lia na bato bo bandaki na motang bilange zalaki parce que mutu mso ya ko lia na yo kuta bilanga sisi aliaki azo lia na yena aolia ngona fierté parce que ayebisika susa bilanga ne bandaki te ikenda poko na tangi nanga koma mutu te o esela nga ba analyse analyse na sali yango wana eza na tina te to comparer boye to sala boye fali moko ayibiki banda lelo tindinga sana Koffi Olomide aleki ayebi na ye mais biso to tsika ngotsa ba contribution boye fali bozo comparer na moi bo comparer na papa na ye ya na lobi na nga mingi te parce que nga tango na lobaka ebendaka makambo ebele koma kuna te omoni ndoka ba keina moni ndenga soloba c'est que fallait linga kote wana pe fallait ko andimaka ne bato ngo ngaza kana problème na fali de so bino bozaka na problème na bino ka mukolo nzamba kokuta na bino tokoyoka na tokosolo parce que bino nde kuna bolinga ba yebisa bino likama vérité te ngala lobi na nga mabete na fingi bino te na finga kapete bino loko nde boboyaka kaka ke soki ba lobi bino vérité et tout ça bino makasi ngala fingi te na lobi nde réalité ya likambo nde bokomo comparer fali na concert ya nani ya Koffi Olomide ya longa ya butali ngona soni ya mutu wana lelo tozomona ipamba azala kaka te ya to bano liye na banzimbi ifala azala azana yini tant to kotaki concert ya Wera Soni to kome ko kanisa nani moi peut-être mso nani c'est l'Oscar ya mutu alobi akanisa ita kosi tozalaki ya côté msoto bia Blinkiton mais côté soki c'est le azalaki elinga ko sala to kanisi mutu na mutu azaka na exception na likambu na ye mutu akosa biso te to kanisa ki sele yo nga bia Wera Soni il fallait benga petit na yo azali mal nécessaire mais azali bien azali ba mabe na yeme malamu pezali mutu shema kokoza pe na mabe na mabe to ça to tala ki biso to bandoko loba na nzela to komo loba to komo tonga susu Wera Soni pe côté mso solo lité il fallait que la biso nani selo tata en passe à côté wana ipanza makita mususu ye to yebite ndena okana selo na kotsena miniature inani o yolo ko yaki na concert biso te yo to so kana yo to mona to kana yo to kangilo to zo to tsona miniature o solo ma bib nani selo scram wana viena yo ata mabe musique les kana ngoki to mais ba côté msupe ba tumisu ba kipe nécessaire o ayebi eloko na solo ba yango wana bana mbaso na lobi mabe bolimbisa nso pe na lobi malamu butu malamu